ebimisaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te ezalaki na roi moko très puissant sur la terre azalaki na mwana na ye alingaki mingi kombo na ezalaki re soleil alingaki ete soki akufi yebale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamoki mwana oyo akufi. Le sentiment de tristesse et puis de joie parce que c'est le Seigneur qui donne et le Seigneur qui a repris. Mais nous sommes venus honorer un grand joueur qui a fait le bon temps, surtout nous en tant que d'abord humaniens. Il a été beaucoup pour nous et puis surtout pour l'équipe nationale. Vous savez ce qui s'était passé au Burkina Faso, donc c'est un joueur qui a marqué son époque. C'est pourquoi nous sommes venus personnellement honorer sa mémoire. Au fait, vous savez, quand nous l'avons recruté par l'entremise du président Olivier Birler, c'était un moment difficile où Daring était en une mauvaise position. Avec son arrivée, il a relevé le niveau de Daring. Les supporters qui ne venaient plus au stade sont rentrés parce que Emeka faisait des merveilles. Donc nous avons gardé de très bons souvenirs d'Emeka parce qu'il avait relevé à une certaine époque notre club Daring. C'est que ça nous donne une réflexion pour voir comment entretenir les joueurs qui ne sont plus en fonction. Je crois que nous allons y réfléchir avec la FECOFA pour penser à la pension des athlètes. Et pourquoi ne pas avoir un fonds pour soutenir les anciens athlètes, je crois. Na découvrir Mamalé, Olivier Ngayakine na Deli. Nanaye Ngumala Deli. Naï conseiller de l'Angol de Mali, Olivier Ngayakine na Mamalé. Les raisons pour ça, c'est que la vie petit moment sombre, nous avons dit Maïté. Et après, nous avons découvert ce garçon. Les amis, mon frère Volbaki invité. na passe surtout nga vraiment naza na passe belé vraiment quand tu passes que na contribuer quand nae yepé a contribuer quand na souvenir naza nango pa nae azam du moko alobaka oui ou non d'abord de un et puis alinga qui travaille nae oh tu bon on mona le bio balé muké mbongo muké non ezaki problème il y a vie au de l'eau au moment le nenga à côté mabela nenga zabo nenga zo kende et qui
contenir yango wana o alobaki bale muke mbongo pe muke engelo banini engelo bake tozo travailler suka na yango tokosani tokotika mérite yango lelo ye azwango te donc souvenir on n'a pas naé parce que c'est un petit alinga qui football et puis a contribué belé na des rings et puis a contribué belé na équipe nationale surtout na part na ngane na monake aza icône attention quand ma belé na otiko bossa mémoire wanati na Burkina Faso ba match to beta miko to beta ba match awa a contribué belé kati na ngai et belé vraiment belé na ba conseil aza maleki na nga musika mais a contribué ba na ba jamuko et là na rosenga kaka na ndenge atiki biso lelo biso auto tikali débute ndenge ba kundiye le no senga na nzambe kaka bana na ye na mwasi na ye ce qui l'état na biso ba ko bana na en charge parce que asale belé atomoli drapeau asa ko ikosa na mboko bakanza ata biso te même bana na ye na mwasi na ye l'état fédération na venabso na présent na omari na présent mbora bakanza ata famille na ye et puis le no senga liwa na ye peut-être et ça les locaux mon peut-être pour na biso batu se pas à réveiller peut-être les longs la rose malade le toro la cause les jambes la rose malade mais traitement bat bazo ba que zambongo mbongo ni biso tozo oya kan tozo mbongo te ti le tozo mbongo sote oya troisième place tozo te et puis mbongo tozo qui oya qui pas ya présent kabila qui 100 000 to kabola tozi ba $2,700 $2,700 on soma lupango ndeni on sala famille ndenge ni mbongo tozo qui tozo ngolo ko moko te mbongo na biso oya biso oya ya kaf ba pesa biso yango ba pesa pe famille na ye ba ne ba vivre pe na mbongo wana et ko sa biso bien susinga na ngo yango wana le bomoni agent na comme nango bientôt na ko lema pe na ko kwa malade un jour et comme pe boya kaka boye non na lingi ba na pe ba se réjuna ndam o nga na 5 na mboka oyo ba vena biso liboso ya 73 ba déclarer ti ba biso pe to déclarer ti to zoté lebo à côté mabele mama le yewana coach watunda yeba kota mabele to bénéficier le côté kala na mukendi à côté mabele de te bénéficier le na soté de nzamba sala grâce passe mulimo yo kende azana kimia famille na yepe etika la pe vraiment na nini le na rosenga kaka ba présence ya fédération ba le bela biso devant mokonzi ya mboka ba kanisa même maintenant traitement pamba donc Sokili wae baki kote ya e Neida usa kufa kite Aedina bala kufa kite o Ndebate iba kufa kate bandeko Oli wae Eye biye lakate Eye bi konseyete o